si contact na ba ancêtre na yo na sol na bango ba pesinga monta oyo kaka mutazo luka koloka OK oyo uzoluka kozwa mbongo za na capacité par rapport ya capacité ya monta uzoluka mutu mususu pa na ye $1000 ekoki azwa ne $1000 chaque jour mutu mususu azana pour ça ba million par rapport à makambo zo ça million ayebima awe za na limite ya mbongo te yo zo mona ngo muke mais tango ekokoma ekoma ko produire okokamo ba momba monter koma ko bima pe batu bazo songo déjà il y a déjà opérationnel et c'est déjà opérationnel plus de 3 millions par ba bloc wana et ça bateau ba uta et pas batu na bango ndenge na expliquaka ba magicien o ba yebi pouvoir ancestral te bango batu ba komisa batu wana na ba idée wana ba client wana ba idée na mutu ngana zwaka temps ya mutu a vérifier uzomona mon appelle ça bino déjà beau vérifier pe na bandeli vérification est-ce que au moni nini yao faut le baramakasi pour bayoka voilà parce que déjà il y avait un monsieur qui m'appelait à question na que ils a rato reto vexo banini mais ngamo na mona ngo donc ça sous na terre ko vérifier yango yo Simba billet, t'as la vérifier ma billet. Bah ça. Vérifier ma billet bien. 300. Ah ouais, ça t'es à traiter. Ah ouais, montagne au yo kolinga. Mais c'est des guerres reconnaissants. Maintenant je suis fort d'amour. Mes louanges, je me rapporte de tes merveilles. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette grande émission présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Mais avant de tout commencer, permettez-moi de dire un joyeux anniversaire au boss Raph Nguindou, le boss de Congo Promo Télévision. Voilà, aujourd'hui il fête son anniversaire depuis Dallas. Joyeux anniversaire à mon boss, mon tonton, mon oncle. Et voilà, également là je vois aussi sa femme, Maman Belinda, et puis tous les enfants. Voilà, donc on est ensemble. Cette très belle émission, elle est réalisée par Junior Senda. Junior Senda dit toujours dans Congo Promo Télévision, tout Salam Sala. Je ne vais pas être un peu large parce que ça c'est une deuxième partie. Vous savez que la fois passée sur cette émission Excellence, on avait réussi pour vous Maître John Lipasa Satan. Bobenga ebele, bodaki mena ebele robenga ngai pour boyeba, pour bosser un numéro. Maître John appelle le mamba porte-monnaie. Le belagi kodia. Maître John alobaki. C'est pour cela j'ai à donner encore cette deuxième partie, cette deuxième émission pour essayer un peu de répondre à vos questions. Ma question est Maître John Lipasa Satan. Avec lui, tu repasser vraiment un bon moment. Et là, je vous dis de commenter toujours vos suggestions, vos remarques sont très importantes pour cette émission. Excellence. Maître John, bonjour. Bonjour, grand journaliste. Bonne santé? Oui, santé, Kitoko. Déjà là, je te dis déjà merci par rapport à l'émission de Sala qui est précédemment, une très bonne émission. Et voilà, il y a beaucoup de gens sur Marambo, tout le Belaki Mamba, Kodia, tout le Belaki Mambouya. Il y a artistes et comédiens, notamment aussi porte-monnaie magique, tout ça. Poser ma question aux photos Tunayo pour avoir un peu beaucoup d'éclaircissements sur ce sujet. Voilà. Mais tout ce qu'on a na partie à la question-réponse aux photos Tunayo. Kodia. Ezana nini Kodia.
porte-monnaie magique. Ils en ont nini. Expliquez biso et puis dans côté ce qu'on a des questions ou tout n'engana tout nayo par rapport à l'émission de ça qui l'autre fois. Na lobaki bien que Kodia ezali eloko babengi pouvoir ancestral. Voilà. Pouvoir ya libota na bino. Chaque libota est un leader. Leader azanga te na chaque libota. Chaque libota basali leader foazala. Pour na koyeba connaissance il y a pouvoir ancestral na bino, il faut pas expliquer yo. Okay. Le lengi okokuta na maître John, maître John nazana posa nazwa pour ba client baloba kake na posa nazwa porte-monnaie magique. Voilà. So ngai take na pesa porte-monnaie magique te. Nazonga na bokoko. Na kozonga na ancestral. Ya kokota contact na ba ancêtre na yo. Presque na koya na solo li na ba ancêtre na yo ba oyo ba kufa ba ancêtre na yo place ba kopesa langa accès ya kopesa yo kodia. Okay. Kodia kana ba sous forme belé. Kodia ko mona boye mbongo moko omwe ba mbongo moko ekoza ya baka ya kala. Voilà. O chango place moko me yango kodia et produit. Kode koza eloko moko boye neti ya salité kaka. Kode za eloko moko ya soin te. Eza eloko moko boye mutu akotiaka te. Neti ndenge omoni eloko oyo. Kode ati. Okotyango okobwaka ngo na nzela. Na nzela yango wana obwaki. Oleka. Ya pasi po mutu aloko. Po ya pasi mutu aloko tango. Abeta ngo kara. Po eza eloko ya salité. Mais si vous avez porte-monnaie, vous avez soin de Libanais, basala kawana. Muta kotele mananu. Azwa nanu a vérifier na carte. Tant musa kokuta na quelque chose. Mais oyo okuta ngokaka okobafouye okonégligent. Yango moni babengi kodia. Uzolanda. Voilà. Alors tant yo lobi ke ngana zana posa et produire autant avant musala et banda avant bakota contact na ba ancêtre na yo tukubanda nanu olobi monta ngana koti contact na ba ancêtre na yo na sol na bango ba pesinga monta oyo kaka muta zoluka koloka OK oyo zoluka kozwa mbongo za na capacité par rapport ya capacité ya monta ozoluka mutu mususu pa na ye $1000 ekoki azwa $1000 chaque jour. Mutu mususu azana posa ba million par rapport à makambo zo ça. Million ayebima. Ah oui, ça na limite ya mbongo te. Yo zo mona ngo muke. Mais tango ekokoma ekoma ko produire okokamo ba momba monter koma ko bima. Pe bato bazo so ngo déjà. Il y a déjà opérationnel. Et c'est déjà opérationnel plus de 3 millions personnes. Ba o déjà bazo ça la ngo. Tant na koti contact na ba ancêtre na yo. Ba pesinga accès soki yo lobaki que maintenant pour ça $1000 ebima au $2000 chaque jour ou 1500 okumona ngo ngana otinde lokaka yango yango sikoy ko banda ko produit uzolanda na molo zotango mingi faut ça la vérification ngana osima ngana problème de junior na osima po babise ngai eloko yo ezalaka kaka même eloko mais basala ngo sko recto vexo mais na moni za ya kokangama yango ezo kitate ngape na simbi na rappeler ba donga na chrétien moni bato balobaka ba bloko wana eza bato ba uta et pas bato na bango ndenge na expliquaka ba magicien o ba yebi pouvoir ancestral te bango bato ba komisa bato wana na ba idée wana ba client wana ba idée na mutu ngana zwaka temps ya mutu a vérifier a simba j'espère aussi mais évoluons dans cette émission parce que la question était qui est belé. Batum sou batou nenga question il y a un monsieur là qui est quelque part dans cité Bambokate alinga yeba oui certes Arose en a besoin à apporter monnaie magique. Oui. Mais s'il fait-il que la famille naïe, que Moutoumoro a déjà na Kodia, Moutoumoro déjà Gérard Libota n'a porté monnaie magique bien à Kodia, est-ce qu'il y a possibilité que deuxième personne paie à côté de la famille pour la Kodia famille? Non. Kodia famille, ils tant aux yeux. So déjà Moutazo utilisé on a Libota. Donc famille Moutaro les lazate.
pour code ezali mbongo libota eza ozo sunga famille libota nyonso donc bino nyonso faut bozala bato mbongo pour mbongo ezo produit pour yo sunga libota osunga libota na ba orphelin ozolanda donc so moni mutu moko aza na mbongo na famille libota ezolela eza code ya te aza na makambo na ye mususu ozolanda o pene etenga miki azo utiliser code ya libota famille ekolela te bino nyonso na libota faut bozala bien donc question wana faut que babengi yo zongisela bango réponse code ya na libota soki déjà mutu azo utiliser yango famille mutu akolela te donc c'est que na comprendre bien la réponse na yo eza impossible deuxième personne dans la code na même famille impossible code ezala na famille ezalaka na mutu moko mutu wana ye mutu azo sunga libota nyonso alors eyaka kokota po mutu akoma na ekoma na deuxième ndeko soit yo kufaki carrément oza na temps kotikela ngo ndeko intel fois zo relève ya code ya wana po aza toujours na kosunga libota. Une autre question, maître John Lipasa Satan. Il y a un monsieur qui m'a demandé de savoir est-ce que comme il a repéré que Moutoyen a besoin d'aider au PSAE code ya famille au PSAE porte-monnaie magique mais au talipé par rapport il y a bon cette renaye au répondre il pas incompatible donc à quoi que soit code ya famille c'est comme là déjà non c'est impossible pour code des ans à libota nyonso carrément ce que y ozala ozane lokote ezala ozamobola mais so côté na côté contact na ba ancêtre na yo carrément faut recevoir en et ça la raté que o ba yebisa yo que c'est impossible pour yo zo kodia non ezambo so ba rappel bongo ata mususu akia simi mo eloko mo ba be liboma ba mususu za rappel na wana eza magie bakenda ko luka porte-monnaie magie bakenda ke pa ba magicien na magie ezali opesi muto zimbo ancestral eza na condition te siko yo ba to ko placer wapi magie obi oza magie te ba place passe ba chef coutumier ba place mais na elobaka bien nga na chef coutumier na village na nga na lukula na chef coutumier mais na maître spirituel na tangi science ya voodoo on a que olati ba collier déjà boy donc chef coutumier olata boité ba gomet ba lunette bien boy donc c'est que chef tous les chef coutumier ba la ta bilamba na bango mais yo mono très moderne boy est-ce que vous chef coutumier est-ce que vous comprenez ngai ya liboso na za chef coutumier na village na lokula na Congo central ya mibale o nga na ki kotanga science ya vaudou et puis tu es le représentant oui représentant régal na vaudou ya Congo ya vaudou ya na Congo mobimba donc na na temps ya kozala bien pona kaleba eba ike ba magicien bazalaka na mbongo te mais lelo monde est développé so magicien azo biso aza magicien mais aza na mbongo te c'est gaza escroc. Il y a un monsieur aussi, puisqu'il y a qui plus bas, il va nous poser la question. À tout ninga, c'est un peu de savoir pourquoi bino ba maître spirituel, bopé sarabatu ba moyen, bopé sarabatu mbongo, mais bino mon beaucoup maintenant nous ba millionnaire té. Tant où tolobi millionnaire, c'est trop dit. Ozoland. Mbongo belé quoi. Pour netinga nazana nyons o esengeli mutu faza nango. Nga naza lokola na yaki mission na mokili ya ko servir. Eliko lobate ke nga nazangi nazo servir wana eza mission o nga na yaki nango surtout ya kotele mela kozongisa batu na ancestral na bukoko bako wako reconnaître que pouvoir ancestral ezali kodi ya ezali yango mission nanga ya kopesa batu bakodi na bango bambongo na bango etaki natika bango bake na mabunga ya kokene toujours na magie baluka porte-monnaie magique o ezo compliqué batu tilelo au mona muto zolo bake maître na dépenser bambongo na zo porte-monnaie magique yango na betaki c'était maître oyo ayebi porte-monnaie magique te et mon maître o ayebi ancestral te akopesa yo porte-monnaie te. Pour na kopesa mutu porte-monnaie magique faut zonga na ancestral ya kokota contact na ba ancêtre na e place yo kozula accès ya kopesa bango ya kopesa ye code na bango ya libota code ya eza na condition te parce que il y a aussi des gens qui doutent beaucoup hein parce que musuba lo baraki ba maître spirituel il y a quelques-uns ou ba équipé na musana bino pour abuser ba commerçant ba kota na musala comment détecter un bon maître spirituel un bon maître pour na ko détecter ezali ke obengiye ponanga obengiye otali musala o osala yo mena likambo ya ancestral ya porte-monnaie eza na ba deux choses te eza toujours na chose moko
somoni eke zongisa benda fokotika wana ekomi déjà complication osolanda mais soko moni obengi maître musala oyo eza mokolo moko ye ozwi ye mpe azwi esili ezali musala ekendaka 2 jours te osolanda ekendaka 2 jours te ezaka mokolo moko ye a recevoir montant oyo nyonso ye alingi recevoir. Et comment peut déjà que les camarades peuvent oye basengi peut-être solution les camarades peuvent au sali pour quitter. Bon ça passe na sala ka nyonso à part ko la musamuta kufi. Voilà. Donc comme na zana connaissance ya ancestral makas. Vodou na kenda ko tanga science na ngona bene. Et que comme à partir déjà ya bumwana muke na za ko envia ka vodou. Tant on a sali voyage ancestral. Ya koyeba connaissance ya vodou tina comprendre ngo bien ba battre nga pe balobi ki à partir de l'autre baptisé yo état qui représentant ya vodou na Congo. Mais comment tu accumules parce que au départ déjà aux amoino a outi na kati ya famille ya ba chef coutumier et puis tu es un chef coutumier et puis OK ko zo vodou auto ebi ki ezali façon ya resaler la spiritualité na ndenge ya batu mususu ba mboka mususu libanda. Et la ramboka ni et dans la limite c'était Bénin. Et abata Bénin. Temple de Pluton na Bénin. Voilà ba béninois. Na oya biso chef coutumier ancestral Congo ya Congo. Comment tu accumules tous ces et dans la limite c'était que il faut ezalaka na ba béninois. Oh eza ba coloniaux congolais, sud-africain. Pokuna na kati. Et bakisa nini na oyo ebaki. Na nengo zaki chef coutumier. Tango baki susu bovodou et baki pour force connaissance de ligolo baki nazana musala na lembana kate musala ona lembana rezate net majorité misala opene eza trop batu balukaka eza mbongo comme on dit toujours l'argent répond mutu azaka na posa zala bien mutu azaka na posa sa makambo minene eza mbongo et puis ti lelo eloko pe ba aventurer ba komeli trop bazokosa batu mingi pona mbongo po mutu azoluka mbongo yo soko lobi ke opesa ka porte-monnaie magique mutu akwari yo alandi yo mais eza ba aventurer ayongo moni toujours c'était na obetaka bokosa mingi mais pas mettre John lipasa Satan na eko kata na banda eja ko kata balie okala na yebi subino vérité maître oyo ayebi ancestralité akopesa jamais porte-monnaie magique tant nga na ye pona ni na ko sauver bino bozonga na bokoko boko ko recevoir porte-monnaie magique comme code ya na bino boko ko recevoir code ya na bino ya libota po ekolo nyonso eza na ancestral ekolo nyonso eza na code ya ezaka ba Congo te. Et loko bazolinga ba comprendre ba tchala mitu so ba kocha na mitu c'est que ngana ko zo ba tunyo so ba lukaka ma porte-monnaie magique na ko zo ba ngona maboko yango na zo expliquer ka bango au petit il y a plus de 3000 personnes voilà na ko zo ba ngona maboko po ba problème ezali bazana ba problème bisika o ba okenda ko lukela donc eloko yo ka na simbi oyo kaka eza na limite ya montate montagne on soyo ko senga okozwa yango omoni surtout tali bien osima miko voilà cameraman ya ko bende loko oyo benano eloko net auto to tali boy omona on fait bien de lire retourne avec ça voilà donc tu n'as pas question omona net omoni eloko oyo so bengi ngai na otindela okaka na otindela okaka yango mboka nyonso oyo ozali ka oyo omoni yango kaka ebanda osanza mbongo oyo odeklaraki ya libota na bino kode ya kwami kode ya ebanda obimelanga autant yango nde kobanda koproduire ozomona moni apesaki bino déjà boverifie mpe na bandeli verification est-ce que omoni nini awa fo lobaka makasi mpo bayoka voilà parce que awa déjà il y avait un monsieur qui m'appelait une question na que ils a rato reto vexo banini mais ngamo na mona ngo donc ça sous na terre ko vérifier yango yo yango yango la moni yango maître otala code za mamba lokutati code za mamba usolo po bokoko jamais ekufa voilà oyebi bien simo kimbango asala ba makambo minene toujours bokoko
Tozo senga batu bazonga na ancestral, bazonga na pouvoir ancestral na biso. Voilà. Yango nde makambo. Ozolanda. Peut-être on vérifier. On a vérifié. Donc, et là, on a le monde entier, partout où ça. So, ben, maître John, il passe à Satan. Ngana ope soka o eloko ka ozomo yango na kotindela yo monta o nyoso ko déclarer comment na mukete e kobima o $1000 o 2000 o 3000 o 5000 euros 10 000 euros kaka out e kobima voilà. Simba billet, t'as la vérifier ma billet. Bah ça. Hein? Vérifier ma billet bien. 300. Ah ouais, ça théâtre traité. Ah ouais, montagne oyo kolinga. Okoso yango. Donc nazebi saba tout le monde entier sika bazali. Pe na Congo awa. Voilà. Soko za na posa. Ya porte-monnaie magique. Maître ouais yebi pouvoir ancestral te couper son même $1 ekobimate awa. Même $1 awa ekobimate. Maître oyo ayebi pouvoir ancestral te. Même $1 ekobimate awa. Au moment qui au sali contre vérification. Ngamo on a vérifié qui parce que yango. Ah, faut ni mbozo ngane na bokoko. Voilà. Tant mutu oyo bengi ngai mbongo na kopesa ezali mbongo ya libota na bino. Ezali pouvoir ancestral ya libota na bino. Tout le temps na zolo bango na sala ba nyonso apa ko la musamuta kufi. Voilà. On a premier mukanda na kopesa mukanda. On a premier financement na kopesa mbongo ya libota na bino kodia. Mais soko bengi magicien mo za na posa ya ozo porte-monnaie magique. Soka yebe pouvoir ancestral te même au dépenser $100 000 au kozo eloko zo lukate. Voilà. Eloko na olinga senga ba tu ba comprendre. Mais maître ndenge za mbongo pe ndenge za pe boy. Mutu ba rozo ngope a salon makambu a sommeli ba na biloko ba lié famille peut consommer makila et inconvénient te. Eza mbongo mabete eza na makila te bukoko eza na inconvénient. E bukoko eza na inconvénient te. Eza code ya libota. Eza pour neti o na zui yango na code ya nanga ya libota na. Pas dollar rebelle boy. Ponga moko pe na za na code. Pas ça. Na zui puis c'est du vrai. Na zui yango na code ya libota na ngai. Nga moko na za na code mais tant on a pesi exemple na pesi yango moni na bimisi mbongo o na code ya libota na ngai. Pouvoir ancestral na nga ponga moko na za na code ya. Esozolanda na sala ka mbongo ya libota na ngai. Yango na sungela ka famille na zo bandako na tonga bandako mbongo ya libota. Esozolanda. Alors ndenge na zo ba client soko moni maître o ayebi pouvoir ancestral te yo kenda kendo lukaka ba porte-monnaie magique ozwa raté au mona ka ba ventir ayebi ancestral te ko pesa yo mbongo yo te. Naza clair na expliquer. Voilà. Ako pesa yo mbongo te. Benga maître John li passe à Satan okozala satisfait okozwa plus 243 plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 nyoso yo ko benga nga okozala satisfait na ko pesa yo oyo nyoso yo zoluka. Donc il faut boye bango bien. Bino batu bozo kende koluka plus de 20 mètres bozo porte-monnaie magique te. Ba mètre wana bozo kende ba yebi pouvoir ancestral te. Bazana tante ya kokota contact na ba ancêtre na bino. Pona kozwa code ya fo kozala mètre akota contact na ba ancêtre ya libota na yo. Ba ancêtre ya libota no bango batu bakopesa accès po yo ko recevoir pouvoir ancestral na bino. Mbongo ya libota na bino. Soki maître wana yebi ancestral te. Ako pesa yo code ya te. De bonyo kwa mate ici déjà na za siko na zongi mboka makambo o nyoso boza ngo posa ya o ezo déranger bino surtout makambo ya financement surtout makambo ya mbongo yo mutoko uta na poto oye Congo oye soit na ba conteneur ebele oteki biloko mbongo ezo mona na te.
okoteka biloko komo koluka na transport kozongela poto kode na bino ezo déclarer fo osalela yango yo zo salela yango te komi kobenda yo mbongo na yo ekendaka kuna na famille na kode na bino po kode ezo déclarer yo fo salela yango osunga libota osunga ba ofele. Une question pe ilinga maître mutu soko osala pe que ndenge bo famille moko boye wana ndeko na bango mwa na mbongo ebele mais ya kode ate mais mususu akei azui kode est-ce que oya kozwa kode mbongo na ye ekobana pe kobenda oya ndeko na ye non ndeko na ye azombongo na ndenge na ye soi-disant azombongo na ndenge na ye ye soki azongi na bukoko andimi asaleli kode na bango ya libota ye akobana kosunga ba oyo bazangi na libota kode elingi koloba libota nyonso bokozala bato apasi te bokozala na bato bino nyonso bokozala malamu bokozala na mbongo moko te akosouffrir ntango kode ezali po code ezali de génération yo kufi otikeli ndeko na yo yo kufi ndeko muso a remplacer yo kufi ndeko muso a remplacer libote kozala na pasi te ndepeza boko kabela ngope bo kabi pe mutu pa azui na ndeti Nicole Rose ngope même mbongo na nga na zui na code ya nga ya famille na nga na zui pona zwana la Sabino exemple ke ndenge makambo ngo ezala ezaka te ndenge tozolobaka bozomona eloko ngo mettre azolobela voilà ezobimisa nango eloko mona nde mona même parce que télévision za radio te voilà comme yo pe olingo c'est la pouvoir ancestral na bino yo exemple olingo ozwa code ya famille voilà eza ngo simple nazana yo okozwa yango eza mbongo akisite eza na bo ekilate oko sala bo ete mbongo esilaka la journée non ezali mbongo ya baaffaire nyonso yo kosala ekosimba nyonso ekokoma ouvert ntango yo orecevoir pouvoir ancestral na bino voilà bon nayebi te surtout maître aprouvé déjà nyonso na oyo to ezali porte momone magique alakisi biso de la nyonso apesi baexplication bambongo nyonso bamontant nyonso ezobima yo mpo ozotala biso moniki wana besoin nango maître opesa su numéro nini na suka émission mpona bokoka kobenga ye po bokoka vraiment ko recevoir makambo nyonso bona ngo posa et puis ba solution na ba problème na bino maître asenga yinga mais ngana ngana besoin nango te mais bino botala nga bona besoin nango bobenga maître on commence déjà à aller vers la fin de cette émission où ezalaki plus ba question oyo bato batalaki biso la fois passée ba tunaki biso mais s'il faut tout ça la récapitulation ya makambo tozo lobela spiritualité lelo yo et comment ko malwa kindoki s'il faut sensibiliser Batou, sensibiliser Batou, la pena bino, ou faire comprendre bango que awa na mboko oyo obimisaka awa makile itanga raté et puis yo nam oyo pesa sacrifice à raté parce que yo aussi sacrifié déjà en départ parce que le bagon émission il est kaki pour na bato bakoya ko sa misa na bango éclaircir bango non ndima mbona tous les cas na côté ya sacrifice na côté ya ndé na tanga ki séance ya voodoo voilà kuna na saki mingi ba recherche na se sacrifier déjà na makamu na nga mususu ya ba oyo bazoya ko luka ba koza décider to bango comme ba problème pas na bango nga na se sacrifier déjà pour na bango na côté ya ancestral ya kodia esengi sacrifice te eza mbongo makila te eza pe mbongo ya mabete na se sacrifier pona muntu te na côté ya ancestral mais nazo déclarer que eza mbongo ya libota na yo yango na kopesa pona pesa yo yango na kozala contact na ba ancêtre na yo tant na okota contact na ba ancêtre na yo esika yo okozala moyen o recevoir pouvoir na bino ancestral yango ekosenga code na bino bana ko produire so mutu mo batuna yipe question car ba question so ilanga ito kweya parce que na komaki yango te atuni oui obaka ko tindela ye kaka porte-monnaie ya boye eko ya ndenge nini akozongo ndenge nini ekokoma eza na DHL te ekokoma na spiritualité ndenge tozosala mosala so otindelinga foto na yo otindelinga kombo na yo oponi esika oyo mbongo ekobimela yo okangelinga saki moko swati ya vide photo otindelinga nga na kosala mosala na kobenga yo dans 1h45 fongola saki wana ntango yo kofongola komona portefeuille oyo ekomeli yo na mbongo Est-ce que vous avez un portefeuille comme le Nambo? Bon, et bien, on a porte-monnaie. Donc, la limite est dans le monde entier. Monde entier, ils ont la limite. Ils appellent la DHLité. Voilà. Ils appellent la DHLité. Mais maintenant, au salaire, mon avis, va travailler bien par rapport à Maître Moussous. Non, on va collecter, oui, bani. Non, mettre un dimaga. Nazana mettre un dimaga.
ponga moko naza mutu ya na yebi ancestral bien bato so tangela nga ba yebi pouvoir ancestralité donc naza inutile ko tanga ba mettre na bwaka bango non na bwaka mutu te parce que mbongo yebi mara oui mbongo yebi mara certes ndenge bi mibo ya pe capable de rozonga pe zongi pe limo oui e ko zonga nango donc c'est possible e ko zonga junior ça non musala mettre ndimi ke mbongo pe zonga ka po ebi mara ngana tikolo mona te ke ba bimisi mbongo na porte-monnaie magique bazongi ça on a kata porte-monnaie mais démonstration on a mettre au salon awa toi assister non na démonstration là mbongo oyo ezongaka voilà so ba yebiso mbongo ezongaka kotiaka tembe te hein au revoir 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 monene tamba zoyebisa yo ke bokoko ezalaka lokuta te le bokoko bakosela yango eloko te kosala tembe te bokoko bakosela yango eloko te nde nazoyebisa bino bato baotala biso mboka nyonso ozali soki obengi ngai nakosatisfaire yo nakopesa yo nyonso oyo ozoluka surtout pouvoir ancestral surtout code na bino okozwa yango sans condition sans problème okoteka mutu te makila ekozala te bobenga nga nde nayebisi bino bomesana boza na baproblème ozali na 10 mètres esimbaki te bakosaki yo ozokoka kozwa eloko ozoluka te kode ozokoka kozwa porte-monnaie te nga nakopesa yo kode ya libota na bino obenga na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Ok, maître Komina Souka, merci beaucoup pour la disponibilité. Et puis, toujours quand on a demandé Nabino la biso, question Nabino, suggestion, ne permettre biso prochainement de recevoir sous maître John Lipas à Satan. On a qu'à plateau excellence. Quant à moi, je dis merci à vous tous qui étaient vraiment branchés et vous avez donné une attention que largement soutenue dans cette émission Excellence. C'est la fin. Cette émission a été réalisée par Junior Senda, Ditoutou. Je te salue, mais aussi un rappel, aujourd'hui c'est l'anniversaire du boss. Le boss Rafanguindou depuis Dallas, le boss de Congo Promo Télévision. Voilà donc HBD à toi, mon oncle. Voilà donc on est toujours ensemble. Et quant à moi, veuillez me retrouver très prochainement avec un nouveau invité, avec de la nouvelle matière. Au revoir. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo.